Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Mbote bandeko nyonso ya Kuli Media TV. Mbote bisika nyonso bali na babota na bino, na bandaku na bino, na baitando ike na bino liboso nango. Kuli Media TV pesi bino mbote. Voilà. Toyesu lelo pona ko pesa bino mwa sango ya mabe. Sango moko ezo uta kaka na bamboka oyo ya mokili oyo ya se oyo toza kovivre. Tozoyeba su te tozokende wapi kwa. Touta koyoka kala te awa petit à petit, soki petit à tuti, soki petit à nini. Na Dubai baza kolesa batu biloko mabe, biloko ezo uta na kati ya libumu mutu. On a une somme moko boye ya obenga ba somme moko dérisoire. Moi 10 000, moi 20 000, moi 30, moi 40 000. Bana basi belé ba sambwe. Et belé ba kena ba Dubai ba ebani siko po ni ba kena kuna. Et belé ba yaka ba sala ke eloko te mais ba ke Dubai asombi pe eloko te mais azongi na mbongo. Alors, il y a un autre qui va les lotos éventuellement, vous savez que nouveauté, nouveauté en tous batté dans Mboka biso Afrique, voilà, topé na mokili na biso Afrique, topé continent na biso Afrique. Batu bazoni na ba koma banani to banimba sala nini to bimba kende wapi. Je suis désolé, mais il fallait na lobelango parce que na utaro kasango nango kalateawa et ça n'a pas si. Mais avant de commencer notre émission, j'aimerais rappeler à nos abonnés que Kuli Media TV ils ont remercié bango lisusu plus na ba abonnement na bango ba pesa ba sala biso, le fait de s'abonner ça repesa biso confiance. Et qu'on reconnaître quand même quelque part que tout ça est à Bango Biloko à Kitoko. Alors toujours remercier Bango. Plus encore on a combo on a mon groupe et la combo maman Françoise Vita. Voilà quoi. La repère ça va mbote belé. La maman c'est Clovita. La repère ça sous mbote belé dans Dekonangai. Njali Alongo Patrice. On a la mboka musika et à Belgique. Na repesa bambo de belé na Boomerang. Boomerang, Civis. Na repesa pe lisusu mambo de belé na Yvon Masunda. Baron. Pote bango bazali bato balanda Kuli Media TV mikolo nyonso. Voilà. Pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, il s'agit de bana mibali oyo lelo ezaki bana basi pona ba puta soki puta puti. Alors bana mibali siko bango bakomi ko teka ya bango ba misapi ya makolo. Lelo yo mode moko ebimi na Afrique, plus ou moins, plus précisément d'ailleurs dans ba pays anglophones, ba Nigeria, ba Kenya, ba mboka nyonso ba mingi anglais. Mode moko ebimi kuna ya koteka misapi ya makolo. Alors bandeko nanga
Nazo bisabino eza blague était côté ka misapi ya makolo. C'est-à-dire chaque musapi ya lokolo eza na prix nango. Soko pesi musapi ya monene ya lokolo okomati na 40 000. En fait, na tindi bino te bote ka ba misapi na bino po boyoki ba 40 000 wana. Mais boyebite misapi wana ba osa nango nini. Et puis yo moko mutu soko teki musapi no moko yeba ke équilibre eza sous te na lokolo na yo. Okoma ko boiter ya libela. Parce que appui moko ezangi. Pilier so ba tongi ndako. A poutre wana simbara fondation to pe simbara ndako mobimba. So ba tabasa calcul que za la 5 so ba longoli moko équilibre longwaka. C'est pareil avec ba makolo ya mutu. Ndenge nzamba sa so 5 misapi chaque musapi za na rôle na ngope valeur nango na nzoto na biso. Nazola kisabino moi bilili eza moulaïté mais pour comprendre quand même que la bilili oyo bazolo en anglais mais zola qui savent vraiment que bana ya mboka ya Afrique RDC te men Afrique bakomi ko teka bisape makolo na bango pona ba jeep pona bandaku pona ko sala ba faire pona ko zwa mambongo. Alors biso na Kuli Media TV tolinga ko la kisango pour ko éveiller batu ko éveiller toujours opinion pe ko pesa information eza eloko to CP na ngote mais toza ko mitu na ba autorité ya ba mboka wana baza ko landa ba makambo wana bazo sala eloko te na tina nini parce que eza ba crime côté ka musapi na yo même sur les consentement na yo na ndenge tozomonela comme le roi jeu d'enfant, c'est-à-dire mutu moko atelemi devant bino alobi na bino que voilà nazala moi 20 000 na ngai awa oyo andimi akatisa musapi na ye ya suka na misu na ngai awa na pese 20 000 mosusu akoya boyo te nga naza na jeep nazopesa oyo andimi akata musapi na ye ya katikati nazopesa ye jeep oyo. Alors bino moko bomeka nanu ko réfléchir na likambo oyo. Totala moi elili oyo bongo tozonga na minute ozoya. Merci. Ngazona ditanayo DD6 nozara kuwana oneze zigumu azina wase nozo abami timu uya awoni waza kwe mati muda chiguno chiwombezwe ndo mota ya jani mati mondi pa mota hii ndo mota ya muri kupoa iwe kata unga ndipe maki yacho angu nisa anzi maki yacho dambura iro baya racho iro right wadambura. Voilà bandeko nanga Kuli Media outi kolanda moi image to outi kopesa bino bolandi bino mo pe bomoni bandeko mibali ndenge baza koteka misapi na bango. Alors nini tokoki koloba na likambo oyo à part kosilika on a niveau na biso toza na biso na pouvoir te yo kodie koteka musapi na yo po bapesa yo 20 000 30 000 to 40 000. Mais conséquence il y a vie na yo après vous allez ka infirme te vous allez ka handicapé te mais on dimi okomano handicapé na mokili oyo nzamba sali wa pesio nyoso na nzoto na yo poko ko bunda pe ko réussir a pesio na ba valeur nyoso oyo sala que mutu azala mutu respecté. Mais on boy na yo, on préférait facilité, mais facilité moko douloureuse. Donc on dit mi ba kono kata yo mosapi. Soit ya monene, soit ya katikati, soit ya suka. Pour kaka okoma na moi quelque chose. Moi mbongo moko boy oyo pe lobby, o éviter soki ba ko escroquer yo ango. O éviter soki ba ko yiba yo ango, éviter so ba osala no nini. O yebi na ote. Parce que l'avenir, a pris des avenir, et Zara Nzambe.
vraiment toza likambo loba mingi te bolandi moi ngala kosenga plus na ba abonné na biso ya Kuli Media TV bazongisa biso ba suggestion na bango na ba message na bango na kati ya ba rubrique na biso ya messagerie pour to ko développer peut-être encore plus sujet oyo tozolukela ngo susu ba image susu pona koyeba nini to ko étayer plus facilement sujet oyo bato ba ko rolanda pe ba comprendre pe ba salela ngo te ba banda pe ko yebisa bandeko na bango que bolanda marambo te les sataniques tout ça ils ont utara ba nzela mabe ils ont utara ba provocation oyo normalement biso bana nzambe tout ça la nango te. Voilà à peu près ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Kuli Media toujours la pointe. On est là, on est avec vous. Il fait beau. Et puis, Zambazo pesa toujours. Moi, souffle de vie. Tout le monde en a mis comme surtout comme ça. Botika la malamu na bambota bino na ba place na bozali na bandako na bino isika nyoso. Pende na lobaka ka to monani na mikolo ezoya. Merci. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.